Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bambote ebele bisika bizuibino boboto bondeko na kati ya mabota na bino vraiment boboto bondeko voilà bandeko nanga toye to solola moi muke et ça la kitoko makasi ba bonne journée bisika bizuibino j'espère que boleki ba Noël ya malabu na ba famille na ba oyo ba considéraka ba tiaka famille au centre ezali ça dépend ya yo moko idéologie na yo nde nini olikaka na période oyo ba mso ezaka période ba kotaka ba prière en profondeur bazana ba 40 jours ya ba prière ba mso eza ba période ba salaka tapage ba mso donc pétage donc ezali ça dépend mutu na mutu ndenge a obemela la vie na ye mais bande konanga boye ba ke vie eza moko il faut au marquer époque na yo oko marquer ngo nde nini na makambo malamu et puis oko marquer ngo pona o marquer époque na yo il faut na ba conseiller ya bien voilà donc ba conseil nde mutu et ça la ki mutu a marqué époque na ye et les kakitoko entourage na yo et l'entourage moko ya malamu alors bande konanga ceux qui première fois okutani na vidéo oyo en tout cas s'abonner et puis partager yango et kende vraiment partager yango et puis liker pointer présence na yo na pouce o emati likolo bande konanga et ko sala kitoko makasi marquer yango et ko zala bien makasi et puis abonner vraiment fina cloche des notifications okozwa ngai à chaque fois wana ezali la danoise na lekaka na chaîne ya sous les baobas donc voilà nazape na chaîne mususu la danoise officielle chez la danoise officielle TV kunape soko kei okokuta la danoise mais mingi la chaîne mère ezali sous les baobas oyo okwei nango na tango oyo bande konanga sans tarder likambo na yeli ezali likambo ya comparaison oyo batumzo bakantaka comparaison eza raison comparaison yango nde ko matisa ngai comparaison yango nde ekosala nga nazala moto na tembe comparaison n'est pas raison yango etei biso na musique ya Wata vraiment place azali na mabibi, azali na diarrhée, azali na tension, azali na mawa. Parce que ce n'est pas bien. Bango ngai na sina conseiller makambo yo na lobakango chaque fois même le développement ya pays ezalaka bien te au comparer ngo na pays mususu développement na yo moko eza malamu te au comparer ngo na développement ya la danoise développement ya mwana tel mwana moko bako bota mamba mapasa babotami jour moko mais ba poids na bango ekokanaka te oyoka nzuzi azana 3 kg 500 ti babimi na 3 kg bazokola donc croissance na bango pe ezokene ndenge moko te donc bande konanga mutu na mutu il faut à se comparer par rapport na vie na ye escalier nini na mati toboite okoki kotlanda nde ba exemple comparaison na exemple et ce n'est pas la même chose okoki kozwa exemple ya muninga olobi fali abeti na stade des martyrs elekaki bien soki omoni ke elekaki malamu pourquoi pas ngai pe na mekananga pourquoi pas ou des exemples ozozwa te c'est pas grave mais tu peux pas te comparer lokola fali abeta kikuna ngai pe foka na beta nga kutu oya yebazaki muke nga na kotondisa et puisque tout autour ya wata ba conseiller ya mabe ba papa mibiba lokola ba kofi bakoki kopesa ye moko na kofi anga beta stade de martyr ango kofi yo moko beta stade de martyr bambulo nyonso oyo sali surtout yo olingo betelo kofele te mais ozo ko encourager mwana azaka na album mibale na mokili akeli kosala comparaison na mutu azana ba album ebele na mutu abeta na musique ya world donc ba musique ya monde alongola même a changer mwana rythme a kotsa mwa rythme mindele pe na kati mope bwako boko yemba pe na ba musicienne moko boye ya ba anglophone ba musicienne ba kenda sango yo kene ko loba na ye nazo soutenir wata bozo pousser beta okoleka ye boye mais boye pété boye te bino ba dondo soutenir ye tela motema mabe
ba wera boyete ba jibe jibozana kisasa boyete mwana na bino mwana wengeti toujours comparaison même ibilo botala rabiso kitela leki yo chaîne wana ba leki yo yo bo non yo talanga ibanda na banda musalo est-ce que na kiti est-ce que na mati ya la danoise okiti ala danoise akalazaki boyete ala danoise en tout cas ya kala ozaki bien te siko mati siko bateme komi kitoko siko boye non congolais yango te congolais ye kaka fois comparer ona kingandi beto kokani te to peto solo la pété pona to sala ba chaîne ya YouTube na monaka ye pasala ka chaîne na ye nga pe na sala ka chaîne na nga na monaka ke ye soka beti li solo o etali ba musicien ekendaka world nga so na beti li solo o etanga makamba ba pasteur ekendaka world so na continue ba chaîne coutumier ekendaka world mais siko eza ça dépend siko yo moko kotala capacité na nga ezani anga so na koti rando ekendaka bien batala anga na rando nga funa kotaka ba sija ba rando na banda finga batu na chaîne nga fu ba ya ba finga na ba finga niki na chaîne nga fu ba finga tele la chaîne nga boye do biloko moko ya ndenge wana nde chaîne nga tama ozo sala ngo par rapport na yo moko pourquoi koya ko se comparer vie yango mona nga meme ba msusu ki ba tomber na balibala ya ba 2 femmes 3 femmes. Allez, si quoi badi ko bota, azo se comparer na mbanda. Soka kaka mbanda kuna boti, yepe point. Mbanda kuna boti, yepe point. Oroyo kayo na hôpital pa oke okufi. Neti moi si moko boy na ebi, pe a son âme. Akufa kaka ndenge wana. Ayo kaka bayi seke mbanda boti, yefwa lukazemi. Donc, aye koko matina bana 6e enfant, pouf akufi. Mbanda tikali na ye. Siko mbanda zwili bana ngo kitoko ala maniko nyoko la sko bana na yo alors que soki yo bande ko se comparer te tu faisais ta vie ke ngana robota bana nga misatu ou bien na robota bana 6 mais na espace moko boy mais yo kaka yo kambanda ba msu ba ko bota bana 12 a ozone problème te mais yo oboti kata msu moko o beli o baby o comme o bimisi diabète o bimisi tension o komi problématique. Allez, yosko mutabon o Rolanda mbanda o bazwilio. Babilanda landa eza mabe makasi. Bota la ninge wata asali tono. Mais, soki lelo wata bete ki miziki na e. Soki to compare wata te. Et puis, azo ki ne ko se compare na nani. Bazila na oya kolobela wata ye moko. Azo se compare na nani bande konanga. Wata azo se compare na Fally Ipupa. Mais Fally Ipupa sala kombo bandi konanga eloko eza wana ko eza te ke to koloba bon OK yaza na 2 albums iwana kuna za na ngwe belé mais eza eloko eza ke ndenge ni mutu azana lupemba na ye et puis mutu asimba meli wapi bamsu basimba meli na ba chef coutumier na bamsu na bonzambe bamsu na ba magie blanc magie noir magie rouge magie jaune magie soki orange oyebite ndenge to ngai na bimaka boye oyebi te à part la danoise boye tango na longwa na caméra oyebi makambo na nga te oyebi vi na nga te donc oya ko se comparer na ngai te ngai pe na mona koka boye emsu na mona ka na nzela osolati bilamba na yo temsu na kati ya bilamba do kuna ozala na baloto temsu na kati ya sexe na ozala na de sexe bamsu ba bota na sexe mibale ya mwasi na mobile yo ko moneka bo ye moko mipesi sexe ta musu ya mwasi mais alingane ko bala te abota kana epete ale yo ke kokuta na yo po sepeli kama nga ngape ona lingane ko bala te ngape libala ngoni oke obomi libala nawo est-ce que yo ebi poni ya bala te aboyi na ekuta na mobali aya ko découvrir kazala ba sexe mibale ba sekaye mileta na yeke nzambe ngai na bota mabongo na atikali na ebongo yengone zama be kolanda ko se comparer na muninga yaya suki muninga zo bala te eza problème na ye moko eza choix na ye ko seka ye pete kolanda pe yete yo soko zui chance na yo okute na mobile na yo bozo kana bien fanda basi ebele baboma mama bana na bango pona kolanda makamneti héritier sali eza kitoko te
eza kitoko te bandeko nanga biloko boye même eza na musique mais ete ya biso na ba domaine ebele zwa exemple ya bien mutu azwa boye nga pe na moni mais eza te ke okende ko se comparer nga funa leka ye nga ifuna zalaka lobi na zalaka lokola ye bamsu na lobi nga funa zalaka lokola ye mais ozala lokola nga ndenge ni pona oyebi spiritualisme na nga te oyebi te loko ni nga na sambelaka après tango mona nga libanda tango nga na tambolaka oyebi yango te siko okokoka na nga ndenge ni tata na nga aza tata na yo te mama na nga aza mama na yo te komo siko kozwa oko se comparer eyelaka bino na mutu ndenge nini ngai ba na eyelaka nga ta na ndoto te ke nga na se comparer na mutu moko boye jamais nga soki na mati na yebi ke nzamba matinga soki na kiti na yebi ke nzamba kitinga ou bien nga mona bandi kotala eloko ni ezosala ke ngai na kita na domaine oyo eloko ni esali ke nga na mata na domaine oyo ndeni nasala pona na maintenir ango point barre mais ba mususu bokoma même kotia ba komi choko teli parce que ozolanda kaka mutu ozolanda eza caméra nga pe na kokozwa ba lumière na beti awa na kobima pemba kosakana te mais au moins lemsu olingi no biloko ndenge wana te mais bino siko bolanda olanda mutu moko boye mbande ko botika eza kitoko ata mukete exemple wata ete ya biso alors bande ko nga bandi nga ko chité mais soki ezalaki ke wata abeti concert na ye ya ye moko sans qu'on se compare na Fally et puis na période na ye na époque na ye na niveau na ye ya wata asali plein na modèle oyebi po neti ngabo na oyebi sabino na yebi ata nzembo moko ya wata te na yebi kaka za musicien mais ata na yebi kaka abimisaka album moko soki mi ange mi démon soki entre mi ange mi démon bio ni ange ni démon bilo moko bongo mais na yebi te bayembela nzembo nini na mona mukomsusu clip na yebo bwasala na film mo ya albinos abimi na mai boy apesi bag banda wana pe na bangai donc nazara pe sou intéressé et que na yekola banzembo bien na yoka ekotanga elote so na vandi boy penda e yakanga te malamu na tshela ngata mundibu wana na yoka na ngai wana banzembo mundibu ya désordre na yoka na ngai le mususu Fally mo pe na yoka na nga fere mais ye penza eloko te bo siko yo mutu andengwana o se comparer na Fally même ikutu fere na ko conseiller jamais à se comparer na Fally parce que faire avec ta musique kitoko ana mungo kitoko mais a soki sa musique na e local wana pe loko na joua ka bande konanga luko zo ba contrat luko fungwama mais eloko pe esala ka biso ke ba misela biso ba kangama eza langue en tout cas to ana problème ya langue omoni soki to yebaka anglais bien soki to yebaka français bien mbele même ba théâtre na biso ekendeke musika to jouaka kitoko to yembaka kitoko mais toza limité na langue neti faire boy akozo contrat na États-Unis ndene au contraire soko komi même papa wemba tanga bade okola eba français te mais aya ko yekola français pona yebi ke avec ba contrat na ba français fona s'exprimer bien fona solola bien pona nini musique na ngelo mwana ghetto e koma libanda mukibomba banda koyoka yango sikoyo ti ba faire ndengwana okokota okozongela cours ya langue français obanda koloba français bien ozala l'aise na public ba français ozala l'aise na boyekola pe anglais olobi te musique ko suka wate na bakobenga ngape na États-Unis yango neti ba inos oza jeune yekola kota penza koyekola anglais lo anglais na parfaitement o lo ba français no partout mais c'est qui no okende parce que comme ça ko mbaka na anglais ba anglophone nyoso non ya Afrique bakobinango banani bakobinango bien sûr to landaka na biso pena maloba te to landaka mingi rythme parce que biso pe to landako ba to bina ba musique ya ba Bob Marley to yo Angleterre mais ce qu'il faut pe instrument na yo wana e beta penza e convaincre litoi ya bato libanda ozo comprendre na sens wana mais soki lelo
Et ça que Watanabe abetaki yemoko sans comparaison. En tout cas, ngana beteli maboko. A batu bayaki. Na niveau na e batu bayaki. Mais le kola ye, alirai ko comparer on a batu. En tout cas, azu échec. Siko epese ba tension, batu ba sekiye. Et puis batu mususu kutu babaye ye balamoko. Na ba obanda o linga ye. Mais balingale tout fali, balingara ye baboye pe babaye ye. Entre ta musique et au sanini, et ko kita ye li susu. Alors, il faut ça l'attention, moutounini, oh yo lingi, oh bima pimbo, bima Goliath. Non, non, non. Na moutounio sauté, oko kita, eko kiti sayo. Omoni, eko kiti sayo. Yo ya kawana kaka, émission na osala kaka, na kombala danoise. O finga ye, osala boye, osala boye. Ozo mwate ko zo kita ndiko nga mwasi. O mwate ke nini na zo kita. Mais kako changer, c'est l'émission par rapport na yomoko. Par rapport à makambo izoleka na environnement, par rapport à makambo izoleka na ba gauche droite. Mais yo kangamaka parce que nga kaka cible na ngai eza la danoise. Nga cible na ngai eza ka fali, faut fali ya kita. Faut fali wana. Alors badi kolanda ba conseil ba Kofi. Alors que Kofi fali aza mwana na yo. Quel que soit le problème, aza mwana na yo. Yo komo ke nokozwa mwana ya batu ya wera. Yo ke nokozwa yo bana ko soutenir yende ngwana pona nini obebisa kaka fali. Mais batu musu bazaka na mwinda na bango ata place nyonso okundi yango éclairage ekobimaka ata muke kosaka chaka ezelo kwa batu bafali ndengwana batu bala bango ba ofele ba papa na ba mama ata bo finga ata bo mati ata bo lobby ata bo selbe mission kama mais sous des étoiles na parce que eloko wana eza ya nzambe. Soki atakuta ken aza pa diabulu atakuta opesi vino pa diabulu mais nzambe nda desidaka soki pe mkwana siliki aba peso gogo a ogogo li ope okeyo lali okufi so pa bia beto kara yo na pozo kende nao mais mukola ko baluka talibo mwana on atika ki a se repentir mazo continuer kaka go histoire ne sanidi ekei c'est comme ça bande konanga bo se comparer te sinon to okuta na ba problème oyo ekuta ina wata. Alors bande konanga na suki wana et puis likamubsu pardonna baksasu mo muke ezali pe sozo sa likamuna yo net ba concert ya okino ko beta concert le 25 ozo banani to atako tu soki ozo se comparer na motote date wana déjà zaki date ya mabe makasi eza date moko ya kitoko te ya le 25 batu d'abord bambongo na bango babongisi basombela bandeko na bango ba cadeau bamsu bambongo na bango déjà balangwa ki na bango na buto le 24 kuiti ya ndengwana ala muki na tongo alembia lobia na lala na ngakaka et puis muto abeta ki avant yo il y a même pas soki un mois abomisi batu kuna na stade batu bakufi na musique ya fali ale batu musupe baza bazoba ba risquer vie na bango. Et belé ba yate il fallait nous tawane leka même une année leki nango bo beta pe na stade yango li soute mukolo ya ko beta batu ba sokwa mimi tout ba sokwa batu na ba kufaki ba se réaliser que eza nango vie normale mais batu bana na ba blessure ale yo oke ko beta place wana ale batu ba ya o ba yaki bazaki ka ba tetu bamsupe ba yaki wana baza ba ona posa ba kufala ba ba lembi ba mukili. Mais parce que ba lingi vie wata ba oyate e belo ba kufaki wana ba sa e quelque wana ku ba loba ki na okutu ba kontaki bango te e beleti lo ba ndanga bango ba mona ka bandeko na bango te so ba kina ko boaka bango so ba kumba ba kangama na ba mama ye musope ba bilongi na bango eza défigurer bazo ye ba lisute o elongi ya nani yango ya mo bandeko na biso to ye ba rapé ndeni misape bandeko na biso ezalaka ndeni makolo na bango ezalaka parce que ko ye batandeko na makolo soki elongi e baby Iza makabu ebele oyo owele laki tu okuke ko beta ngo sikote eza no batu wana na ba mémoire ya mabe ale yo ke ko beta ebele pe ba yakite ba bi tetete to boiliwa et puis avant yo beta muta théâtre muta kufaki na cortège na yo kala lisu ya monde ye ko kimiso lisu batu do bato nyo suta musu ya théâtre monde a théâtre pe balinga ba ya wana bangumba mo ba kimi ba yete. Donc, ezaki vraiment tamoko ya mabe bakasi pour na héritier. Mais courage eza musala na musala nyoso échec ezalaka même na ba classe pe to doublaka. Bato kutu ba bandelaka ba doublaka.
au moins de bakoma mayele na yebi ke bato ebele o basimi mondo baza bato na ba classe bandai ko échouer bandai ko bandela mais abandela o bandela o mona pa mayele fungwami conscience ezongi pa osilisi ngana na camarade na ngaza professeur na université na pesi bambote ebele na université na Kinshasa université vraiment na inikin na économie apesaka cours kuna to pesi bambote ebele mado aza a repris na classe tant biso toye to kokute azo reprendre 5e humanité mais l'air to koutier moi na mosona mayele moko fungwa makaye grave yango ma pouf allez 6e à bandi à université azaka ko distinguer les gens comme professeur mais na a doublaka to ka kokuta reprendre donc ko reprendre ezapé synonyme ya buzobate ezapé synonyme ya mabete donc wata to peso ba courage donc au lieu olala na souci okita olemba telema tala ba faille biloko nyo sala ki pona mbala sima makamno ekende bien yo pende konanga la même chose na vie na yo normal yo mto se compara ki na mutu tel o boma libala na yo parce que tel pas boma libala o tika ba classe na yo pona tel pe akataka classe na ye ozaka no na France o kima France parce que tel abimaka kindera boy yo vino ka ko se comparer ozaka no kutu mutu la msusu o ke kokota na ba crédit pona ka osomba voiture o le katel nzoka mninga zoki yango na crédité asaki économie na ele msusu pendant 5 ans pona aya ko somba mutu kawana mais yo tango monika ko luli yango oke ko zwa crédit tala lelo vino nde komi pasi tala lelo ko zoko ko liate mutu ke ko peso ko liate tala ku balimba bingiso na ndako ko futa ndako te ba msusu ya somi ndako ndenge nini mais ya somi ndako abomba ka mbongo ne pendant 15 ans ake ko pesa na banque ka msusu moitié yo zalaki na ngote olulié oke ko zwa nyongo ya full tala lelo mbongo so kendi ko futi ndako ozangi kolia bandeko eza malamu te eza kitoko te ndenge nini yakendaka la Chine yakendaka boy kala koleka ye ngafuna kende Japon ngafuna kende boy metala ndenge osuki comparaison n'est pas raison eza kutu kitoko te ko se comparer mais zwa exemple et puis exemple à tozo ya moninga zwa una bon sens zwa una ndenge kitoko zwa una ndenge ke apporter le quelque chose en tout cas soko obendi moi mayele muke na makambo na yebisio gloire à Dieu mais soko sepelité ko silikate ta mususu na tango sima na yelope conscience à kitoko to la musa conscience na biso vraiment merci to sololi de gros bisous wana mamale kinabino la dadoise en tout cas bah, bonne année on est à la maison pour nos vacances en tout cas bonne année on est ensemble bye bye bisous les gros bisous